fallait aux arana secret mon fallait bomba pourquoi au dévoiler qui bali ba bomba ya malamu ya mebi ba bomba ngote donc nga zana pona bomba ya malamu na kena bomba ya mabe so ba sala kango na lobaki o basalaka o bazali na kosite ezala pe ya bongo bazalaka bongo pe basala ngoti lelo ata neti kamara na nga anima langa nina azaka lele lelo azonga mwasi kaka travers na nga mwasi aza mwasi abotami mwasi otikala mwasi mobali aza mobali abotami mobali otikala mobali. Bonjour, bonsoir, Balandinion sur un Métro Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte, où découvrir artistes et comédiens, toutes sortes confondus, artistes, voilà. Nazanga Mokoti, Nazana acteur Nabino, actrice Nabino, pardon, Oyo ACP Sagabino. Voilà, je vois papa de papa, mon boss et papa, Métro Makengo, Simo Kabaka depuis Suisse, ainsi que sa femme, Maman Christelle Mbumba Makengo, là où vous êtes. Des gros bisous à vous. Voilà, papa Nanga, Obasala, bien sûr qui nous a l'élo. Grâce à eux que non, je suis comme ça. Donc voilà, là, si ma caméra, je vois Hérité Djamba. Petit Nangamo Kati au Katani au Tikali Nenge Zalaka toujours. Voilà, papa Nenge Zalaka. Là, je vois encore un Nolben Akaye. Moi, si à moto, Hérité Djamba. Moi, si à moto. Irenda, éclairage public, aigle royal, aigle jaune. Famille Mola Soko Mobimba, les vœux de Giro. Merci d'avoir continuer à s'abonner à la chaîne Abisso. Métro Makengo Tapis Rouge TV là. Résident au Fongola, nous avons invité du jour Nabisso. Bonjour. Bonjour, je reste. Voilà. Qui m'est allé? Quand comme d'habitude, en Boka, en Angola, Nzambe, ça va. C'était maï, kitoko, propre, secret zanine. Secret zanine. Ah, ya, secret zanine. Quand on est tous ati, Nzambe a songa biso, va pédicure zanango. Secret zakayangwana. Voilà, on a Dajili, Jili Longwangu, je pense, Boyebi, la fois passée, to yambaka ye, bino bomona ki bino ne bosenga ki to yambe lisusu benga ki ba message na bino, et c'est là qui ma plaisir, téléphone là qui saturé pour na ye na oya lobaki, c'est là qui vraiment plaisir. Lelo to yambi en tant que maman, en tant que artiste et comédien. Tout cela, moi, par rapport à la question au Bosenga qui tout naïe, il y a un autre lisusu grâce à papa Métro Makengo, maman Christelle Mbouma va disposer ba moyen na bango poteur Luka, Julie Lungwangu o ACP Sakabino, artiste et comédien, pour mon qui partout na ba gag na ba film, de te coloquer lisusu, maman Julie, koka moyen de te coloquer lisusu na émission sur la découverte parce que émission tout ça là qui na yo ba sepela qui na yo makasi, ba tout ba benga qui ba comédie biso ebele tellement ba message be trop tanga nyoso tete ko tanga topé to ko ba question ezali l'essentiel pour me expliquer bango ndenge osololaki na bango la fois passée. Daji Lungang soto yo lukayo moi historique mukie ba to bele ba ebio ndenge joa kapa la groupe les abeilles ndenge zalaka ba to tuna yo sagesse oyo zanango topé maloba oyo bimisaki la fois passée Dajili batuna batinda kibiso pe to tuna yo Dajili théâtre na yo bandaka ngo na nini et puis expérience professionnelle na yo bandaka ngo na nini. Ok, merci. Ngai na banzi théâtre na ngai na 2003. Na bandaki théâtre na ngai kaka boye ndenge za bato ba jouer na bango na basimandako. Na bandi na pas aveuglement boye lindalala. Ando ça pas na malembe malembe. Oui, aveuglement aveugle. On a raté. Oui, tu as guider partout aux ala. Même si na ba tournage, tu as guider, est-ce que tu as guider. Donc na banda théâtre na ngai pas na ye. Na ye kolongwana na ye kokende pa Blaise Mabanza
tosangana ye mpenza tozalaki ebele baartiste minene ya mboka boyebi bango mpe bazalaki na kati wana donc tozala joue na bango naye kokende epai ya moi efongami boye bokende nakei se retrouve pa tatoka lombo na joue mpe pa tatoka lombo papa micho na oloba na nzepe ya Johnny donc na micho nakomi nzoyi naza voilà wana da Julie bana poto partout dans mon atie boyoki ndenge alobi abana théâtre en 2003 tilelo azana mo expérience déjà monde ya nzonzinga obandi ko jouer nzonzinga nani amemi na nzonzinga na memi na memi na nzonzinga parce que na minute oyo tout le monde travailler na batu belé na nzonzinga mais nani azaki anda ko memayo na nzonzinga na nzonzinga. Ok, merci beaucoup. Mutamemanga na nzonzinga eza kaka ya Johnny Chakala. Donc ya Johnny Chakala ndem tamemanga na nzonzinga na koma ko jouer lelo na ko mpe batu po vendre mpe ba bengo na téléphone ni Julie ya ko jouer sika boye Julie ya ka boye donc eza grâce ya Johnny Chakala mutu akala donc yende mtasala Julie Lungwango na minute na olobaka. Voilà, Julie Lungwango, papa Johnny Tsaka mtabimisi yo na monde ya théâtre mais lelo mingi oza sollicité et pas ya batu mususu. C'est comme si papa Johnny Tsaka azara sous ampleur té, c'est comme si a commencé ba film té yango yo opona na okende. Nde ba benga ka yo okende ke jouer na okuna. So ipe ba benga na ke ko jouer ko na tuna rapia vie ya papa nanga. Allo papa na okende sika bolobini na opesanga courage mwana nga kende eza te ke poya minute aza en perte non donc na kendaka na accord na ye papa ba benge sika boye abina nga weekende okende ko jouer nde na kendaka na volonté na nga mona ko okende te sake papa na nga yeba te azanga ko yeba te na tuna kaye eza bon. Ba question souti ba message belé zali balobi papa Johnny Tsaka ki pe azala abimisara vraiment bana na eta pona ka ba tête soit fallait so izo oza moi si fallait wan obima na nano papa abimisara ba dobimo na banzonzi yo siko osalaki nini elo ni osalaki po papa Johnny Tsaka abimisa yo mbala mona banzonzi oseda ki to komaki moi si na ye to ezalaki kaka obanda ko corrompre ba mbongo to nde. Hello, comment tu la fois passée, j'espère que Nebisa est bien ok. Naza moi la moko à Botosi. Donc naza moi na moko na to sa papa na nga tellement. Naza la kanaye na so la rapé kitoko non ke akoma mobile nanga. Ndenge babia bimisaka batu te non. Ya Johnny wapi? Ya Johnny bimise bela batu, bimisa batu belo nga na yebi. Baza pe misu baza ba poto ba balela na boko ya Johnny donc eza bon ya Johnny sala rapé ke bana na ye bazala satisfaire eza bon. Voilà, chers amis, bozolanda biso na chaîne biso Metro Makengo Tapis Rouge TV. Bon continuer ko s'abonner, be miso ya propre ya kitoko boye et ko sala biso vraiment plaisir. Je vois encore papa des papas, mon boss et papa Metro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Makengo Mbumba depuis Suisse et puis que famille Makengo Mbumba, mes filles Makengo boza ebele ba Makengo ebele partout dans le monde entier. Ba mbote na bino na lela bino fort famille Makengo Mbumba o boza partout dans le monde entier. Merci beaucoup na fidélité ou toujours beaucoup ça rabiso donc ça la biso peut plaisir. Merci beaucoup Nabino Julie Lungwango tozongelio Julie Lungwango patubele na l'émission au sala qui l'a fait passer ba sepela ki na opolo ba ki ba musupi ba sepela ki ti ba bi pourquoi yo aux amwa na moi si me manda ko attaquer mingi bande ko no pe ya basi ndeti ba mama Kalunga ba ebakata ba Gabriel ba matop ba ngo mingi batu bande ba soupçonné bimaka bango bazaraza na makambo na ba lesbienne balingaka bana bato mike nde ko takitaki na bango soki par exemple neti ndeko moko tunaki biso Delphine Jolie aza na Belgique abaki na tuna question pourquoi yo takaka na bango yo poza mama oza moi c'est que ko arriver lo likamba bongo fallait uzaka na secret mo fallait bomba pourquoi yo dévoiler ki bali ba bomba ya malamu ya mebi ba bomba ngote donc ngazana pona bomba ya malamu na kena bomba ya mabe so ba sala kango na lobaki o basalaka o bazali na kosite ezala pe ya bongo bazalaka bongo pe basala ngo tilelo so na lobaki za juste pour ba changer batika ko sala ngo balanda musala na normal nde na lobaki ke ngana ko fana kabo na bimana gérer c'est simbate na ota gérer si leki na ota gérer sa za mwana
aza collègue nanga musala tosala musala nakenda kokomisa jasi mobali nanga bao basala yango yango nabaki batika eza bongo papa. Voilà, Binomo Boyoki, Delcine Jolie, Lisette Moulassoko, Binomo Boyoki, alobaki yango par rapport ya oyo ye à sentir pas loba. Alobaki on te peut léser ba tout ton inti pour ba o basala bongo batika. Ndenge alobaki ndito botuna pe question moko ezali mama ba lesbienne, tout monde qui collègue na yo 7e bagarre oyo avouaki azaki lesbienne. Atiki lesbienne. Pona yo message wana c'est que aywaki message na yango sali que non nani 7e bagarre akoma atika musala ki lesbienne azwa mobile c'est que moni quand même au apporter un plus na makambo lobaki. Oui, eza bongo po ceux qui a continué kango ngesa mabe ata neti camarade nanga anima langa nina azaka lele lelo azonga mwasi kaka à travers nanga donc eza akati batika mwasi aza mwasi abotani mwasi otika la mwasi mobali aza mobali abotani mobali otika la mobali j'aime ko ke ba chanzo ser c'est simbate donc c'est là qui mwasi na yo et ça la fait bien mobali passer là qui mobali na et ça la bien. Voilà, réponse Yangwana Obozui. Merci beaucoup à Papa Métro. Et toujours, on est là, on est ensemble. Toujours travailler, toujours grâce à Papa Métro. Makengone Toza, on a oboé parce que yépi na fort n'etara to uti musika to yoko lukayo. Yango pisaki bambo te belé to félicita kaye. Ina moi sine maman Christelle Mbumba Makengo. Dajili j'ai le ngango système oyo ezali pe oyo bino pe ba basi bokoma na ngo na monde ya théâtre. Ezalaka mingi ba sango na bino kindaka mabe. Il y a des fois au monde au dajili ngazawana ye fakanga mangaka na collègue no tutanga camarade no na Nina bozala azalaka na ye so ba bengi bino net cop moye pa na yo jamais par exemple obenga tout ça neti louange par exemple obenga neti virgule obenga neti Nathalie T baninga no obenga ka batu na yo wana te na ko yebisa bango te poso baye so baye to jeune ba ko to finga do fona benga mutu nga to mesana na ye eloko wana eza mingi bato be baza ko accuser bino bozo bino pe bozo péter ko bimisa bato mais bozo attendre te bozo boya bozo sala ki mutema mabe parce que bato ba bimisa bino ba fongola bino mitema pourquoi pas bino pe bo fongola mitema no bimisa pe bana en tant que ozape acteur et papa Johnny Saka na biso kutu balobaka ke bano bazwa mikolo bakoma ba impoli bano bazwa mikolo bakoma ba edika bango te neti na okamba mususu serment ya biso ka théâtre alobaka ke na zambula moko na bino bino bato ye mikolo bo manke bato makasi non na ton to zaboye to zanda kumoko ti na kola mabilo na pimela moninga po ani apimela moninga te donc so na benga oyanga camarade na yebi ke epa benga nga boyo benga nonga tenga na bengo po ani yo benga nga te yo ko ozala yo moko osali eloko no silisi sake jilu ngwangwa yeba boyanga na opesa te tata dans le monde art eza bongo mutu na mutu azana mutu na ye neti ota vide le so abenga binanga jili yaka na za posa na yo malanga yaka tusanga na biso mibali to simisa to ke na biki omona biso na ye to kenda ka biso mibali to tambola ka bongo po to benga naka to za ide moko mais moral donc mutu akoya ko kota na kati na so pa bebisa ozala te donc to tikala ka biso de yango boya o benga baninga musu po bimisa bango parce que bozaka bino de wana soki eza yanga eloko na nga na benga batu ba oya na benga neti ba kombo ta neti louange penza wa pi petit na nga ozanga te virgule même wa bureau na nga baza na kati akoyeba ba ozanga na bango te mais mutu oyo ya abengi pardon babengi ngesika nga na kende nga na benga su mutu invité n'invite pas alors kaya ngai liaka na baninga kabola kana baninga nako kabola na yo soki eza ya ngai jipati na aloba note nako kabola na yo soki eza ya nga nga naza oyo nga na ozana kopesa mutu na nga te aza biro na nga tika na pesa ye aza mutu na tika na pesa ye mais so eza ya nga te na peso ndeni obenga ka lokoso obenga ka muyimi obenga pe kaka impoli ka yo wana mutu moko eza bon.
Voilà, merci beaucoup d'Agili Ningaza pour s'exprimer par rapport à l'Ikambongo Ningaza. Merci beaucoup à Delphine Jolie, sans oublier aussi à Lisette Molasoko Motema Geller qui sont Kasoda à Poto, la blonde Molasoko, la blonde fashion. Des gros bisous à toi là où tu es, na Tiriki Kuna, na Bossanité et Maman Rose Millet, qui Blanche Millet, qui les voix de Giro au besoin na François, na Saint-Etienne, Rose Millet qui na Saint-Etienne, Bambo Tebele, et puis sans oublier, na Lyon, pardon, Blaise Ntsakala na Saint-Etienne, Bambo Tebele, place aux alliés. Merci beaucoup à Graceli Kilandans, champion de champion, sans oublier Maman Élisée Nkouma, Maman Élisée Nkouma, Bambo Tebele, place aux alliés. Merci beaucoup. Tuzongeli d'Agili, moi les solos amuke kubangate tuzo solo la nenge zalaka d'Agili binope artiste comédienne babi ceux qui peut bouger dans monde du théâtre mingi parce que bouya ka po bozo mabala soka oye boza ko envier kaka na nini na ke théâtre ou la tamabe ou la tajipa mukuse pour battre ba mono za ko disposer nzoto bato belé bana miki batala kabine vous avez éducateur en masse mais oyo nde toza au jouer rôle par exemple ya maman molati faso lati eza ko sepesa batuté d'Agili eloko wana esala kabine ndenge nini oyeli libala na théâtre olata mabe po mobala mona yo eza respect to eza ko éduquer masse ou bien comment Jarasi na lobono ke libala pe yaka na ndaku te à vrai dire libala yaka jamais na ndaku libala yaka ate bo ekucho na kacha ndaku ebina yo bala ote il faut luka pe po sanini ozwango donc so otamboli te ozwa libala te ata na monde théâtre pe so ko tamboli bio ozwa libala na yo obali pe ovani pa to ebe beba do maze babala na monde théâtre lelo azana poto na mbali na abandi ko bota na po azaki na wapi na théâtre à propos ya kolata mabe yamba abeke to kitina ba $200 na zola tada ya mabe so be baba langa $200 na boya poani na boya te seke kende ka bungu bungu ela tel mabe eza bano ba okola ponga ya kolata mabe te mama misuso mwati mabe no keza mabe eza bien te pona ngana loba keza mabe eza bien te faut ba changer ela tel bango eza na film pa sala à théâtre mobala boya kaika pona ela tel na ye mobala oti poto aye eza pe na posa bala ye abengisa ke kotale eloko alata ki ya kanisi ki azoko ature mobala na ye mais ebomeli ye makambo lelo akoma kolela tango pe sesa nini ekomi koleka eza bon conseil nini to koloba nini par rapport ya makambo wana en tant que maman parce que to ko t'appelle sur $500 nengo lobi pona nini tindaka moi par exemple mbali mo bo sepela na yo mona ko na télévision peut être ko mona eza rôle eza bongo mais ya uti kuna ye akuti ozana ka ndengo ozalaka bongo ndengo ozana théâtre ndepo ozaka bongo eloko nini ko koloba par rapport ya ba fille wana ba sala mambo ma pona bango pe batika eza mabe so ba tiaki au jouer exemple rôle à tiel olata ki blamba batel na bumutu boye otamboka na nzela okolatela mbana te donc eza bien te eza oka ba danseuse azobina na sous-vêtement na babala otamboka na sous-vêtement na esimba te donc bameke mpe kobongisela tele na bango esala pe bien bobomba pe banzoto yango eza pe cher te yaya eza pe makambo ezokomela biso bobongisa banzoto yango esala bien makasi na mibalo bino bokobala la langue ezala bien makasi. Voilà, d'Agili, tu continues comme $500. On a une question souka par rapport à Nenga Mama, peut-être que Lukayo, aux Mama Moboti, Nenge gouvernement na biso balobi bazo voter de loi à $500. Oyo, faut bando bala bana basi, d'autres ils ont comme $500. Les Cambo en tant que maman, yo tant que comme la qui na matoi, ba analyse nini osala ki topé les Cambo nous ozongo ndenge ni. Nzambe dans le kamba na sekiko na seki pona zana kanda te le kamba $500 seki saki nga epesa nga pe passe na mutema esala nga pe bien donc na za ba qualité na ba qualité na nyonso tout ndenge na zweli yango so totali mwana zotambola soutien libanda koto mabekete surtout libanda koto sur libanda ah mérité de ça eza bongo oh ya solo wema oui ah mérité de ça na bola ta mabe bobongela telipo bobongela bino penini bambongo na biso ya banini ya ba farti biso ba mama to ya mape bambongo na biso ba dote ezala bien na temps yo zo sala makambo désordre ba inanga na ba fina ngai
nzambe asunga kaka nzambe asunga nasepele nango eza nango pe pa mbonga libala esila te mbonga libala esila nango te okobale pe na 500 lobi nango okosunga pe ebele tata koleka na mbongo oyo obalelaki totekaka pe bana te totekaka na biso bana te ke natekeli oyo epesanga 5 millions pesanga 10 millions te moki oyo ozala nango ezalaka juste symbole opesinga kaka esala nango bien. Voilà, je me casse ba famille mususu mais usala bango passe ngana mwana ngaza kitoko mwana ngana tankse ba classe belé ndenge nini bazo minimiser likambo ba bit jamais ndeti mwana ngaza kitoko bongo nako pesi nako baisse na $500 te na tankse ba classe belé a mérité $500 ti. Toi, tu peux pas causer na réseau sociaux totally bien. Ngaza na ngambeli. Parce que moi c'est ça moi aussi. Ngaza na ngambeli ya na baluka langai na baluka na minute. Oh ndenge nini c'est mama olo ba bandi mangote. Te bandi mangote po ani. Nakolo ba mutu atali capacité oya. Moi c'est ça moi c'est osala otangi ba classe belé. Honneur ezalaka bien na libala, okota libala. Parce que basali ba pesi basali loko mon po et faciliter tout le monde parce que libala eza ko bala moi si ba nde utulu ba teka eza ko teka mututi. Comprends libala c'est d'autres la symbole. Mais tant ba bibo zo faciliter mutu nyonso. Aussi ko moi si onga azaki toko ou bien atanga ba classe belé funa na ozongi sambongo soit oyo tangisa na mbongo libala ou bien comment azaka ka mwasi tata azaka mwasi atikala ka mwasi donc mwasi nyoso azaka mwasi ezalo tangi soki ndenge ni oza peka na se ozaka mwasi tondi makaba mbongo ane sana ngelo te mwana mobali abala mwana mwasi pasa nini abala tekaka te pe mbongo libala nde nalobaki ke esilaka nango te longa mama na balisi mwana nga se champango boye ndenga wakende wana na koi maladi aoya mobali na oya na mbongo asunga mama eza bongo otika nga te na kufa na pamba toteka bana te merci. Voilà, merci beaucoup tout comme vraiment na suka émission na biso wana dajili boki ndenge alimboli mo mukie par rapport au dossier à $500 et puis ndenge to beti masolo ndenge za la bino bosenga ke to sengiye prochainement soki bo sepe une émission bo benga ba numéro za wana et ko sala biso vraiment plaisir ndenge za la rapport to luka susu ko sala be fort ya ko luka susu ba to susu pona ko débattre ba sujet ya bo mamba bo ndenge za la vraiment kitoko dajili to komi na suka mikolo za programme tournage te. Bon, mikolo naza na programme de tournage ezanga te yawe eza musala na nga na salaka donc semaine oti to koma na fait nango na tourner lobby pe na oza na tournage na ba vie de loin na tourner lobby semaine pe to bana to za tournage na monsieur Paya Johnny eza bon. Voilà, merci beaucoup. Tout comme Inasuka, bah dédicace na yo, monde de la fin par rapport à l'émission, bah dédicace au PSP numéro de téléphone, n'engue ba benga qui ou n'engue bazo continuer ko benga, pesa les sous et ça là vraiment plaisir. Ok, bah fin nanga bolemba te na benga ka tango nyoso mbuta métro tapis rouge et ça a bien makasi. Bo s'abonner pe en plus et ça salanga pe bien. Aux artistes na bino moko Jilu Ngwangu. Nde bozo mona ye donc na lela bino fort bino pe bolelanga makasi na pesi mbote na ngai na Sylvie Kutu na kati ya français ba gros bisous na pesi Ange Malonga maman l'apprécier ba gros bisous belé sike zwa miyo na pesi yo ba mbote belé na lela bino fort ma cc Gladys ma sangani ba gros bisous va vanzala bantu na pesi bino ba mbote belé sike zwa mi bino oaza bino moko bo s'abonner beaucoup plus na Métro Makengo Tapis Rouge TV et ça la bien makasi dans temps bo mona bino Jilu Ngwangu aza moko ya bino et ça kitoko makasi Blaise Tiakala na cette Etienne ba gros bisous sike zamio Yannick Lungwangu na Luanda ba gros bisous na pesi na mbote bena lela bino makasi pa yo na Bruxelles viens na nga moko garde-robe lopango na nzoto viens na ngai garde-robe taka yo lopango na nzoto esa nga beso kanisi petit na leli kaka na leli bon numéro de téléphone ngeza 089 23 68 756 089 23 68 756 bobenga ngebele esa nga bien makasi na bosa inte Miss Margot taka ye moko ye mère Miss Margot na lela tellement na lela fort
napesi no ambote ebele mami na malonga bienvenue nzala bantu donc boza telme ebele basandra monzele matulu ngwangu yaniki lungwangu gros bisous nalela bino fo mito malonga nabosani yo te Adrisha. Voilà, merci beaucoup. Bah oui, bah comme vous avez besoin de boire à boyer, émission aussi la thé. Merci tout comme vraiment na souka émission na biso la découverte. Boki jilunga on est apprendre tekendinga lobby. Bah na poto bo continuer ko s'abonner na Metro Makengo Tapis Rouge TV. On serait jamais déçu. Bah programme est bien, bah programme est qui tout kaka boyer ndenge moko bino mo bozo mona kala mingi te bomona ba film ezo banda na chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV. Ba film est qui toko ya bien ya propre ba terre na bien nyonso bo sepela bomona bozo banka na kati ya chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge beaucoup de la brancher scotché na Metro Makengo parce que